Frère Soso, tokomi wapi? Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. eloko tokoloba ya liboso congolais bino nyonso boza koloba ke toza kosala eloko te sikoyo tolingi tobanda kosala eloko na bino marche wana biso moko tokozala liboso moto aya koloba te ke non bokotinda bino bana bokoya bino moko mibali bakoya balidere bazalaka te biso tokozalaka liboso tosengi bino tata mama mwana ekolo na kati ya ndako soko oza na bolingo ya mabele na yo bolingo ya Kongo tokota na balabala po te tolakisa kabila ke biso toza peuple oyo tozwi conscience makasi na biso et l'équipement atomique. Très bien. Date ya le 26 date ya le 26 mai oyo kobanda ngonga ya 5h du matin tobandi koya bana masina bana chambu bana funa bana lukunga bana muamba tous comme zéro kabila nana mo marche na bisote pour la première fois ya goûter au babega ka Congo bolo. Le du Congo aujourd'hui est à la croisée des chemins. Il est impérieux que le peuple puisse se réapproprier son destin. Les leaders ne sont que des lampes témoins. Après la prophétie de Simon Kimbangu, la prophétie ou la vision de Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui, 56 ans après l'indépendance, peuple congolais, le 26 mai, après avoir suivi ce que nous avons suivi, nous tous, où on veut opérer le glissement, ou donner un pouvoir éternel à un homme, nous vous invitons tous, dans le respect de la Constitution, de vous lever comme un seul homme et marcher pour marquer d'abord votre désapprobation et ensuite votre attachement à la Constitution, notre loi suprême. Marchez aussi pour réclamer les élections qui donnent au peuple congolais le pouvoir, lui le souverain, de renouveler sa confiance tous les 5 ans aux dirigeants qui dirigent ce pays, dans le délai constitutionnel. Enfin, notre colère d'abord. Ensuite, notre désapprobation avec beaucoup d'énergie face au massacre indescriptible de Beni. Mais Beni symbolise tous les massacres dans le Grand Nord. Lubero, Rutshuru, Butembo. Nous savons qu'on veut faire peur au peuple congolais, quitter le village pour repeupler par des personnes venant d'ailleurs. C'est un projet de balkanisation, de somalisation. Nous devons y faire échec tous ensemble comme un seul homme. Nous disons déjà aux ennemis extérieurs et leurs complices intérieurs qu'ils vont échouer. Et pour qu'ils échouent le 26 mai, nous voulons vous voir tous nombreux selon l'itinéraire qui vous a été donné. Point de rassemblement, avenue de l'enseignement, à côté de Triomphal. Pour le reste, les leaders, nous serons devant vous et on va marcher avec vous dans la paix. Pas de provocation vis-à-vis de la police. Et la police, les bombes lacrymogènes, les munitions, les armes lourdes, les roquettes, amenez-les à Beni pour combattre les terroristes. Dynamique se réunir pour un massacre aux Zolikana
Beni epi mpo na makambo ya cour constitutionnelle oyo balingi baéternize baninga na biso na pouvoir. Yango tomoni ke jeudi bana nyonso ya Kinshasa balobaka président Mokia tozomona yo te, président Mokia eloko nini bosali mpo na biso, eloko tosali mpo na bango sikoyo moto tu abima libanda ata otemi liboso ya lopango me mingi boya awa na boulevard triomphal sikoyo tokolongwa awa ti kote ya hotel du gouvernement na bango po tokoka koproteste ndenge nini gouvernement ezokoka kobengana bato bazoboma bato kuna na pays. Bamilitaire oyo balati teni ya MONUSCO ya mwindu baza bamilitaire ya bapays voisin na moi balati teni ya MONUSCO na butu balati oyo ya bango teni mpona kosala bamasakre na bakongole ekoma biso bakongole tokoka bato pamba boye na biso ya bato na gouvernement alingi kointervenir te na bato mosusu alo yango tolobi awa tobima nao libanda dans un premier temps bamona détermination ya bakongole après tokobima lisusu soki pouvoir elingi etermise mpo bakoka koséternize bavanda malgré crise malgré diminution ya budget na bango malgré tout malgré bamafia nyonso yango na biso toye tosangani tozobenga population mpo tose retrouver mpo todefendre. Est-ce qu'on peut savoir la communication que vous voulez transmettre à la population congolaise? La dynamique de l'opposition est en colère. En colère parce que la dynamique de l'opposition a vu qu'il y a des signaux qui montrent que nos amis du pouvoir veulent tripatouiller la Constitution. Et comme nous sommes des pacifistes, nous avons invité l'ensemble du peuple congolais ce jeudi 26 mai à partir du matin, tôt le matin. En ce qui concerne Kinshasa, le point de rassemblement c'est l'avenue de l'enseignement, place triomphale, et sur place l'itinéraire de notre marche sera communiqué. Pourquoi nous marchons? Nous marchons pour dire qu'on doit respecter la Constitution, qu'on ne touche pas la Constitution. Nous marchons pour réclamer un calendrier électoral qui s'inscrit dans le délai constitutionnel, en commençant par l'élection présidentielle qui est contraignante au terme de notre Constitution. Nous marchons aussi avec colère parce que nous sommes écœurés par les massacres à grande échelle que d'aucuns qualifient de génocide qui s'est perpétré à Beni. C'est un génocide oublié. Nous allons marquer notre solidarité vis-à-vis des populations de Beni, mais en même temps, hausser le ton vis-à-vis du gouvernement qui a des militaires sur place, vis-à-vis de la MONUSCO qui a des casques bleus sur place, pour que des mesures idoines soient prises afin de mettre fin à cette tragédie, à cette situation dramatique de nos populations de Beni qui ne demandent qu'une seule chose, vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. La question, nous l'avons posée hier. On tue à grande échelle et de façon sauvage. On éventre les femmes, on coupe les têtes, les membres. Et on demande, comme par hasard, et c'est relayé par notre gouvernement, que les gens quittent les villages pour s'abriter dans les grands centres d'agglomération. Mais en même temps, on voit des inconnus venir peupler ces villages-là. Nous sommes donc dans une stratégie de faire peur à la population de Beni, du Grand Nord, pour que les espaces libérés soient repeuplés par des gens venant d'ailleurs. C'est un projet de balkanisation qui est en marche, auquel nous devons tous faire échec. Et la première action, c'est ce jeudi 26 mai 2016. Je dis bien à Kinshasa, mais si l'ensemble du territoire national et les Congolais de la diaspora. Nous sommes bénis. Nous défendons la RDC. Voilà le message. Merci. Bamama, batata, bandeko bana ya Congo, bana ya Kinshasa, pe bana oyo ya Mikili, ndenge tobengaka o. Congo ezali mboka na biso. Toko kotika mboka boye te, toko koteka mboka te. Yango wana tolingi tolakisa Monsieur Kabila na ba camarade na ye, na ba ninga na ye. Oyo balingi bakotisa biso mbeba na mboka oyo. Ke toko telema. To bandia wa le 26 mokolo ya mine ndenge tolobi moto nyonso awa na Kisasa toko manango awa na boulevard triomphal toko tambola pona kolakisa ete que constitution ya Congo moto akosimba ngo azali te
moto moko te akopalo la constitution ya Congo aloba makambo za na mutu na ye. Le 19 décembre Kabila kombo na ye il doit partir. Yango wana nous devons commencer les actions. Moto moko te akouta na mokele mususu ayawa abikisa biso. Moto moko te akoyawa kwa sala développement ya Congo. Moto moko te akouta na mokele mususu pour a revendiquer makambo ya biso. Bolamo na biso biso moko photo kamba yango. Papa na biso, maman na biso. Bazui indépendance. Basali boy. Pour nous besoin indépendance. Mindela ba ki na minduki. Nous besoin indépendance. Et donc biso ka to le Kabila wa po alingi kotinga mana pouvoir. Non. Boya meke. Boya ebele. Mokolo ya mine. Tozala. Ndenge tozali awa na Kisasa toko bandango ndenge tolobi na boulevard Triomphal. Na ma province nyonso o bazako yoka ngai. Na ville ya Bandundu. Na Lubumbashi. Na Matadi, na Kananga, na Mbujimai, na Kisangani, na Kindu, na Goma, na Bukavu, partout. Il faut que tambola na Mbandaka. Bandeko epe ya poto baza komi bongama déjà pour mokolo ya mine wana tola kisa que Congolais alembi buzoba. Buzoba tolati. Balobi ke tokomba l'échec. Tout ça la kelo côté biso no soka ndenge wana so Kabila yibo kele boye bango bakebo biso to kende ndenge ya lobité yango wana toko senga na bino telemi omoni ngai wana oti Bandundu sali yango kuna lobi la Bandundu nazo kende susu mobembo nazongi awa kaka pona makambo ya marche oyo. Alors président bandeko mosusu baza na bobangi bamama mosusu bazobanga kobimisa bana okoki korassurer ke boza na autorisation ya autorité urbaine bato babima policier ya kosécuriser mpe kimi ekozala mama tata kobanga te mwana kobanga te awa toza susu te na makambo ya autorisation tokomaki gouverneur azwi mukanda ngo partout ngai na uti kuna so batuni mukanda yango ozala te ke bala banaki oh non sala non ezali mukanda tokomaki yango eyebani donc awa ezali likambo te o autorisation non la loi la constitution ne dit pas ça constitution lobi soko lingo sala likambu na balabala ya l'état informé information na to sala ki yango donc bandeko nanga ko banga te longola bobangi oyebi ke moto na moto eloko za ne bandeli pe na suka na obotami mpe kokufa me mokolo oyo kokufa soki nzambe asigné te kokufa te ok awa bazo kobeta biso ba gaz lacrymogène bazo kobeta biso bangondo banini tokufa tozali te tozo continuer te toko continuer donc boya ebele po tolakisa Kabila tolakisa bato nyonso oyo balingi babuka mobeko likonzi tobengi constitution tolakisa bango que article 64 epesi biso nzela oyo tobandi lelo ti le 19 septembre wana soki seni emeki kopatapata ye akoyeba ndenge tokosala merci mingi.